un influenceur TikTok na monde on est mambozo kende azo peser na nous malongate. Les gens ne savent pas. Mais influenceur va peser sur Facebook, Instagram. Instagram va peser sur YouTube, Twitter. Ce sont des influenceurs qui pèsent. TikTok est reconnu, c'est un blabla chinois. Mais je vais signer que maman se tout ça ya euro bimate. Il y a vu ça biso na kata contrôle tala ba montant bongo ni ce genre. Ba ko sala makambu selon montant bongo oyo repos. Eh, selon montant bongo oyo sarato la yo oko. So poni $100,000. Bonga ma pour makambu 100,000. So poni 200,000, bonga ma pour makambu 200,000. Ya nie eza niveau par niveau. Ya nie eza libo. Nde batie na munoko. Mwenda ndo bimisango. Ekoti na munoko bimisa. Wana eza na 50,000 bail. Niena masuba babaki sele bonus à 10,000 bail. So que siko marché pena niena munoko meli. Wana na 100,000 na yo. Et puis tu es là-bas pour une année. Yo za la disposition na banque. So ki peka na niveau 100,000 wana. Jour wana ba ye 3 4 5. Osumba kutute. Ba misusu bazo kotisa ona motoyi. Solo. Donc bako sala yo bako ko étouffer mutu ko zo peni na ya ko to étouffer ti o perdre connaissance. Mais bako sala pena torture ya somme on a niveau ki bo moto. Au kokate, au craquer. Des livres sont bien. Je passe un message. Denis Lessi, le président de la République démocratique du Congo, Fatou Béton, comme on l'appelle, le président Félix Tshisekedi Tshilombo, mon bal et maman, Denis Tshilombo, n'est pas notre ami. J'ai vu dans l'émission de Michael Okamba un Denis Lessi qui parle du président de la République comme si c'était son ami. Des livres sont bien. Un pasteur de merde, il a fait que de la merde depuis le ministère, depuis que tu n'as fait que de la merde. Aujourd'hui jusque là tu continues. Yarokabola la merde, mais c'est toi qui as le culot et l'impolitesse. Babi, yo Mike yo le comment va na Félix Tshisekedi. Yo binga basernya na biche Félix Tshisekedi. Tala na bengi fait. Aloba na émission les na chaîne Mike Lokambaso na kosa. Et déjà le lokuso de c'est non téléchargeant on kataka parti wana. Na kataka parti wana. Bino batamino na comprendre pété ba na relation ba yebani. Mais comme il comme mukamate mwana Bendana. Ba yebana sundi ba kenda ati. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save this to date, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Merci. Joie libre. Donc, c'est que la comité, vous signez contrat dans l'AI. Mais pour vous, mon bien, vous avez la scène de mon corps. Sarato la TV. Vous abonnez. Vous avez contrat dans l'AI. Nous avons signé la Barça. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons le suicide. Il y a Messi. Bayern surtout.
ya Barcelone ya monde entier. O balinga femme no misobi na monde entier. Tous abonnés na Sarah Tora TV. Bunde bomona contrat na ngai. Merci à Ken. Bienvenue na émission na bino Zap émission oyo ekosama kelele partout dans le monde. Lelo bongo tokoyambela bino mama pasteur. Tango nalobi mama pasteur okomana na ba commentaire apana comprendre. Namona ata 5 personnes bazokoma déjà na se kombo ya mama pasteur. Pour mama pasteur na biso azalaka kombo na ye. Okoma mda vrai nom ya mama pasteur tya na se. Alors no yambela bino lelo mama pasteur torome kosala na ye analyse ya porte-à-porte parce que aza première bato ya liboso oyo bainformaki nga na bino na média awa ke COP moko ekomi kosalama soi-disant ya baagence bazotwaka bana bato baokende na bango kokotisa bango koforme bango na kindumba na Dubai. Alors ye azalaki branché to ayebaki COP wana ndenge nini epuis tokolobela ndeko na biso ya mwasi influenceuse oyo ya ugandaise oyo awuti komibwaka na fenêtre. Je crois que la vidéo est circulée qui na média pour avoir mon fille mon razolia kaka. C'est elle mon toit ami bois qui na immeuble ami bois qui pour la nini à partir à Dubaï. Sortir le kana qui tokolobela ngoka awa. Tokolobela pe doxi ya o batangi kombo na ote mako salaka ba émission ko se justifier na Côte d'Ivoire. Okange doxi na porte-à-porte. Point d'interrogation. En tout cas, tokolobela mo ba point ebele vraiment na émission na biso. Alors sans plus tarder, je dis un grand merci à Bon Délivre Bonse qui est derrière la caméra. Merci beaucoup pe na maman Gina Amatou motema papa Aaron Amatou le prince de Dubaï. Un grand merci na ba sponsor nanga Madiabu Gospel Azir Chimaji Kadassa. Un grand merci pe na maman Madolelo na Germanie motema papa Samuel. Pourquoi pas na Amélia Mweba la private de Orlando Domingos. Namoni bongo Jenny Beta industriel moi c'est à Pembe. Un grand merci pour la président Charles Tamboué. Merci beaucoup na président Bébé, maman Nathalie, merci na yo, merci Natalia Onyema, Pamela Kabea, Edwige Kalala, merci na yo. Merci na Sarah Abouele, merci na papa Edi MK, merci na Eliezer Kanu, merci na Debo Bouchab, merci na Clara Fikiaou, merci na Rose Bonga, c'est le piqué là. Merci na bino nyonso bandeko bolandaka biso Sol Mbemba Ozia Masamba na bosani binote. Voilà Montréal Soza vraiment même langage nanga et foué là vraiment plateau. Ma pasteur ça va tout. Mais comment on peut comment vendre là? Et vendre déjà. Nalinga a poser réponse au peso métier vraiment comment vendre. Ma pasteur tenga ba utu na ngao na ba commentaire dernièrement ça mama pasteur. C'était à Vito. Ma pasteur. So bien la biso za to comme c'est évangile. Ba benga so benga ma pasteur pas mal. Ba so na pesa o évangile il fait comme penalty ku nzoto ko likamo. Oyo kyango. Yo mona ete na TikTok une ça qui vague. Et comme que mission na biso ma pasteur ngaba mona na TikTok. O ma pasteur ça colle ngabi bon. Évangile ezo comme ba colle. En tout cas, voilà. Parce que l'évangile, au moins, des kimi. Comme na jeton, so ba so to boire ka jeton te. Yabe, so to boire ka jeton te. Biso to aka na kombo mutu to vandi si yo. Na expliquer au vie au kimi nengo kimi wana c'est bon. Ko yaka so na YouTube te, ba kosa yo te po awa. C'était bala mozindo ba to ba kufa awa. Donc voilà Magali Congolo maman pasteur bonne santé. Bonne santé par la grâce de Dieu, ça va, tout va bien. Puisque nous sommes fameux au Cuba, un jour de Souza, toute ma famille, ça va très bien. Quand nous avons rebattu là, on est bon pasteur. Pasteur, tout par la grâce de Dieu. Tout notre salaire qui va nous donner mon émotion, pour comme inspiration. Son na les émissions ça va te faire vendre ton. Te po akapela na suke zanga. E ozanga te, dona na nzembo sika. Wana nzembo bosala ki bosali mo bobusi te. Banzembo nakuta ino te. Na oyemba ba nzembo toyoka. Mais bato belé, te na ko na yemba banzembo pasa trop na suka. Na ngana faire comprendre bato que y a une différence entre Mike Kalambai na héritier. Moi no batikela bomengo ba para. Bakabele église au pays, mais il y a une grande différence. C'est-à-dire qu'il y a deux personnes qui sont inspirées. Et le routier venant dans le temps inspiré. Il y a deux personnes. On a sommaire. Pour bandi ko expliquer biso ba qualité pasteur Mike. Bon,
te loba no kaka mama On dirait bato balingaka ya mwana liberté d'expression explique voilà. Donc so tali mwana batikela héritage omonake no ana mo eloko moko boye ye fo bayele nzembo balambile po ye wamekambe babato nzambe asala ngolu sadie kapesa ye ngolu wana abotama na grâce wana ya kocompose preuve ane notre papa Thomas Lokofe areconnaîtanga il y a une grande partie ya banzembo na ndo yemba c'est Mike Kalamba qui l'écrivait ande kobongisa ngo pe na ngabito yemba ngo boto yemba ngo te mango. Donc ce sont vraiment ces genres de personnes dont nzambe asala grâce. Et donc on va Mike Kalamba yana donc félicitations Daddy, que Dieu t'assiste nzambe azala toza na émission na biso mosusu eza basoutien oyo nayoki nalinga ntango longola bon okolakanga eloko moko esara tola so nakomi ma paster omona meme akomi au chantier oui changer déjà bon omona te ozangoka banormalité surtout bato epa nanga balobaki nini bakomi otero sara namoni bacommentaire yebisa mpe invité nanga bongisaka coutrement bon nayebi te so bayebisaka bango nga fongo l'église te ngai naza maa paster kaka na terre na youtube ngai naa mpena mwasi paster te na mwasi évangéliste te na fongo l'église te nakenda soki nini te donc bamesanga nga pe accoutrement eza nayeti nanga mpe ka sexe est-ce que bikena na liste bato babloke nani babloke bana babloke bato na yango abloke bato wamotema mabe yo okuti bato na esika oyo odondwi mama nasengi babloke nani bato babloke nani naozela na commentaire bayebisanga na loba babloke bato bon ngai naza na nga en fait je sais pas comment me justifier par rapport à ça parce que naza au courant de rien tenga na confirmer sara to la plus vraie que nga moi na internet okuta bato mama sara nzambe abundela biso na bapoint nyonso nzambe alingai yo ya olongola bato nyonso te nalongoli mutu te mpe naye mpe esika mo te sara na bango na internet oyo soki mutu aza plus vrai que moi magali sara nga aza soki naosepa so ya makambo na yo te so modiaki toyokana so te na kimaka so pourtant na finga so pourtant na lobi maka naolongwananga pembeni no na kilo bacamarade tu nazalaka na bango bafingaka ngo yo omona baniveau befingeli soki na répondeur eza mpo batoucha mwana nga mais so batoucha mwana te jali jamais revenir mais er mpe tokamwana na bango natikala oleka na tv te na bakenga na bato wana toyokana na su te ka bango nde bato bayaka bato liboso na tv pour dire que non bafaire comprendre bato biso ya makai toyokana naloba yango sara plus vrai que moi oseke ekomi pene na liwa na vrai na niveau mo bozali te obeti baninga 12 points nga abeti nani bino obeta moto 12 oganye kwala nabeti 12 nani nabeti yango na niveau nini en fait na problème nini et puis ti mpe nabeta ko 12 oyebi ke fifi alela na nkombo na o nani fifi bon bayebi soki aolela nkombo na yo ye okuti bato déjà bazalaki na bavie na bango bazalaki na bango en bon terme car arrivage na yo boye puis abloke bango tu m'apprends quelque chose oui oza koapprendre nga quelque chose bloqué bango yo na bi oza koapprendre nga quelque chose que moi-même Magali personnellement je ne sais pas mais soki ezaki babloke bato c'est pas parce que Magali kongola ye mpo Magali kongolo na ye na nga esika mo te nzambe ayebaka korécompense nga omoni nga jour wana oyebisa ye nga nini na émission bi obengi tata po Magali aluka kutana pasa mais nakokuta mpe pasa tata po mpe akokabelanga te nga bato nasalaka bolamu bango te bazongiselanga bato bazongiselanga bato te sikoyo yango naoloba nabi nakoyeba ndenge nini wana siko nde source wana nayebi te ke babloke mutu parce que nga nazaka na telefone ya mutu te nza ye na nzambe na ye si réellement c'est ça ye na nzambe ne je ne veux pas moi bagenre bato mosusu baka so omoni nde na abone émission nde naleka bo sala motu eke bato nyonso batalaka na bato oyo biso tolobaka na batalaka yango to batalaka yango sara bakomaka kobeta masolo na bandenge na bango
Et puis awa ezala kaka so olobi vérité bake na mwana afingaki biso so naboyaka bato mpo bato ebele baza bakikone tu bango bayebi nyonso bango bazala na raison na nyonso bango bazala likolo ya bato nyonso bango bayebani na bato nyonso biso baoyo bamagali toyebani te nazwa chance ayeba maika na mbai te koyeba ka elinga lecoperfi te koyebana na komne nani moto oyo babwakaka oyo tete ndai nayebi ye te tozwa chance wana te bamisa minene berité watanda bino nazwa chance ayeba bango te bawera nayeba bango te na se konteta na oyo naza na siko toboyi bato wana bamikumisaka bakebetaka lisolo omaka nde toloba boye bakebeta lisolo wana kutu ye mpenza ndenge azalaka aboseke ye andosanga mabe koleka oyo nga na ndosala je ne veux pas ekende eza mal interprété ma vie de journal je ne veux te naboyi kozala te naboyi nde kana répondre sur bakombo ya bato te naboyi kaka nde noyeba ndenge azalaka ocomprendre na sens que naboyi ebetama lisolo ke biso bana mabe bango bana malamu alors que bango nde baosala mabe koleka biso bango je ne veux pas omeka nde naboyi kombo ya mutu ka nde otia wana naboyi répondre okolobi kombo magala alobaki azalaki leka pour être impoli je suis vraiment nga kuna okama nde yo tu nanga boka olela kombo nanga mpo nayebi ke tozala na problème eloba masese to te système pour apprendre nga vraiment quelque chose obotoli ya baninga pour apprendre nga quelque chose mais na oyo nga mpe nayebi elobama naloba ngo na tv bia molai to nzambe alingaka bato baratine babi nzambe asalaka akita borgueil nzambe akiti bango yango mati akita borgueil alongoli bango pembeni sala toyo bato bafingaka na 2015 kala mingi te kaka ba 2000 nya bato bafingi mpena banenigre akosala émission c'est à 18 na 19 akosala émission alondosala émission ya basantabu baloba nyonso tu osala humble parce que na moment wana biso bamagali na momo tokita baloba batambuza biso toyela bango ka jour lopete ntango ekota nga mbe so asalinga mpe saka nga so nzambe asalinga mpe ka grâce omeka so nzambe asalinga mpe ka grâce omeka nde plateau eza boye nasali mwa plateau nanga yo osaliwa ma pasta so nzambe asalinga grâce nasali mpe mwa plateau nanga teme nde na basource d'info na vi pasta alingate mamba baplateau saratol papa diego epekisa mwasi na azopesa moto mabe sasa yeba te ka opesa moto eyebisi epeako mama opesa nde moto otuna bakestion te donc je passe un message seulement soki eza moto soki eza moto atambwisa kombo nanga saratola acontinue eloba masese yango mpe naelobeleki nanga aida tola eloba masese kabelanga sak batongo sese nde aida alobaka nanga eloba masese yango nayebi so mpe so ezoloba mabongo gloire à Dieu on va voir la suite mais biso kwa toano humble bango bano bayebani makasi bango bacontinue oyebana bakende biso toyebani nano te tozwa tan moko mpe tobimeza nzambe asala biso yango na oloba mokolo kaka yo confirmation kaka na ngi bagi na mosapi ye yaya maga oyamba na ngai yo te mpo okomi deja soki koyango na boloka mwasi ya mosene na nzambe pete mpe mobali na ngai okoma paster ka mingi te ezaka baprofesi na ndima magali obanga nde makasi nobanga nini affronter réalité affronter ba réalité osala tobeta moso ya proti soki proti pota soki potapoti eke dija kafata yema nzembe okala ale poti pota nde ayeba likambo oyo epi bara bango bazosumbaka badiare yo baliaka nini yango basumbaka badiare ata nya makasi eza Voilà, merci beaucoup Magali Kongolo. Tokoti na kati ya sommaire ya émission na biso. Porte-à-porte ezoveni. Réseaux sociaux mobimba, internet mobimba. Ka ba Congolais c'est ba Ivoiriens, ba Camerounais, monde entier, ba Français, bato nyonso ba kolobela porte-à-porte, femme toilette. Toilette publique elakisi. Non, bato awa. Ebetela biso biso la agence. Ekomi na niveau.
bon ezali solo nabaki solo agence te nabaki eza na bainfluenceuse ya mikinza oyo baza na batiktok Ok. baa na bafacebook bango bato bakolisi likambo oyo saka tola via presse eza yango te bato balanda via presse bafi balanda via presse lelo so konte no bamibali baleka banzoto bango ata baspa ata ba 200 mibali naye mo soki okobima kome mibali oyeba so bilongi te na basa bakwiti na basa banini nyonso baleka pourquoi parce que le fille on est devenu envieuse en fait saratola aza na plateau na ye naluka nasala plus que saratola oluki posali bato mpe bakoma otala yo olie ocanaliser eloko na yo wana non tu commences à chercher à gagner plus le plus en question na tiktok so oza na poto te bafuta mbongo te na mbongo yango mpe afuta na poto afuta mbongo ya mike c'est insuffisant mpo motu ake efuta chambre de luxe na dubai c'est insuffisant loba encore na youtube ça fait se comprendre okobeta pena boye obeti pena une année plein obina odepense ofute hôtel de luxe ata ya mwa 5 jours mo bovanda mpe parce que hôtel de luxe na dubai ekeseni dubai nyonso to eza luxe tout ezalaka luxe ekeseni par rapport étoile par rapport à milieu mpe hôtel ezaleli alors eza na bato eza na mwa clique moko eza na mwa réseau moko bacréa parce que moko cha dubai une fois tokita na aéroport eza na baagent baosala bazoteka baagent immobilier batekaka baimmeuble cetadire na kati immeuble baoteka baappartement bazwa bino bapesi bino rendez-vous lobele bazwi bino na hotel na mutuka bandi kotambwisa bino baolakisa bino baappartement il vous achète à manger nyonso eza tactique de marketing cetadire baoluka bazwa bato sikoyo na kati ya makambo wana soki portapoti soki nazokokanga koma yango te eza mpe kaka na mwa nini moko boye réseau moko boye eza wana réseau wana eza juste pour recruter baza na bacontact c'est-à-dire que okanisa teke no soki okei mbala moko okutani na milliardaire te yo okokende babengi yo okei bazwaka bana awa nayebi seko nini na bango dernièrement bazwa baloka bainfluenceur na bainfluenceur na bagarçon baokende garçon moko ya cameroun ye na tikali kaka poso pamba afionuki me tala beau garçon tala beau garçon jusque là le garçon en question babe azaka traumatisé jusque là il n'a pas encore dit atika na koloba te makambo nini ya mona amonaki ya minene yango bondimaka il faut bondimaka baedoxi yango baya bato baesprit amoni me aliaka dar na internet oseka kaka me toyebi nde balalaka te basali raison wana babenga minoka bainfluenceuse et puis moi je me pose la question na bafille ya tiktok oyo bakendaki parce que y a 2 filles ya tiktok ti sikoyo baosala yango bon y a 2 filles ya tiktok bakendaki poto bakendaki dubai moko awutaki poto moko azalaka na kishasa ye moto ayelaki ye moko na okei nanu dubai tomoni place okangi foto ya malonga te tomoni place olati sak hermes te namoni linete ya gucci te namoni okota ata zara ya solo te zara quoi on peut comprendre parce que nango baprête à porter avec 500 $ tu peux te tirer 3-4 trucs là-bas mais namoni no mutu lipapa pena ya hermes bopena olati lipapa hermes bato otota pena parfum evandi likolo ya mesa boye totuni parfum combien 3000-4000 $ namoni courant 10 000 $ ozongo osombaka ya mutuka bato bazokosa bango na bareseau wana eza basi omona bakolo bamaison baperike bazali na bango bino soto na youtube biso toa na youtube oyoki liteye nde ezokende okande liteye ezokende tofandisa liteya mpona okepe na explication mpo bacomprendre bien en tout cas de livre aoexplike mpenza po yoka koloba ya mama paster voilà oyoka mama paster oloba donc baza bakotisi bango na biloko wana na bakolo baboutique
bakoloba bamaison baperique bakoloba bayaka loka publicité bayaka loka publicité na ebandeli yaya oyebi nga na bango tosuka ndeni ikoni kuna yaka bapesi operique lata nayebaki te ezike mwana mwasi mwa ya tiktok amibenga mama ministre bakoma oteka etekateka yango ememaki eti dubai bakeka tekateka eza réseau basere wana bakotaka na réseau na bango baza na réseau deja na bato bango batravaka na dubai baluka basala bango teka ya te soki okei bango bamite milliardaire mo ozelo to moto moko mo baozelo to millionnaire ozelo te eza okei voilà donc eza na réseau ya bato eza ba réseau ya bafille baana na kini batantino baza baa baboutique ya bima oma mutu boye elamba deya na t-shirt etekama na pati mutu ana so abimi kati bande rozonga so mirange rose tobi teke bango nyonso bato bana bato ya mbongo mpe baza baparent mpe basala mpe bana bango minene bazali mais ya certaines filles dete bakolo bamaison baperique faut faire très attention baza wana amemi yo na ebandelo yo apesi operique ya milaye abimisi yo boke bomeli champagne yo mibengi maa ministre mpo batekaki na ministre abala mpoto ndimi baministre wana babala okokomprendre pourquoi bamama wana batikala bataya basere na bino magali ana barevelation magali ozaka mapaste donc ti moto amibenga mama ministre eza te akendaki copie epa ministre bateki ye balongoli ye mwa 2000 mwa 3000 $. seke bamere wana mpe baliaka bango baza baporcelaine porcelaine atekaka te porcelaine ayo na oboye asara aza maison na ye ana bafille na ye asokoli bino mwa mafuta bien mwa $100 mwa alcool 13 mwa kabelo fo ozalaka bien osombeli mwa parfum mwa $100 ose bumbaraso abeso abengaka bongama peti nanga sikoyo yaka kota bo epe bafille yango bauta babanlie bayaka banvieuse baoyana bayaka beso bayeba bango yango likambo oyemba bato baokeliaka bamieo réseau wana yo ozoyoka réseau wana eza wa batantine wana ozomona baza na bamibali te nazoyebisa yo bana bamibali te soki aza mobali atiaka misapi nga nzambe alingaka nga nga nazalaki contacte tomonaka basérie wana nga na bingai na travaillaka na pata dinero nga so bolingi nasala bino publicité 2000 bandozo baperike bilamba ngabiela perike te nakusela elamba te ndo omoni bakuti na plateau yango emona vandela nanga na robe makolongi na sepo émission bakataka moyo omona eza te temelo coco ekota nde mpona bana bazali sava tokobenga yo comme ça tobanda kotravaille boye na boye bakenda kozwa bana wa baesprit faible bana wana ye miso efongwama tokoke te en plus baokezwaka bana oyo bamonaka $100 na pasi mwana na pere ya okoma mpo osimba mbongo akeluka su mwana wa esprit faible mosusu mais fo ozalaka mwa nzunzu moko ya lokute mpo oyebi ke so bakolongola bilema tata mokolo obanga te olongola kope baosala yango mwana akoki obima na ndako ya parent na 18 ans mais parent ata mwana abimi na 18 ans azwi ndako na elandelaka me mwana basource ya revenu na ye aosala ateka nini soka bana bakoti kope nazoyebisa oke makambo eza ya minene si wana maria wana abenga mwana moko boya mwasi ya mobali abenga bana moko ya basi ya tiktok mpo batala makambo nabeta lisolo wana awa ono ndenge eza wana kope moko boye ya bainfluenceur bokende dubai bakanga bino bobandoza bafoto bakopesa bino mbongo apo bosala soki nini formation mais bakopesa bino visa ya 1 année mpona formation nga ayebisi bongabi yaya oza bainfluenceur nanu te sikoso okomi nano influenceur te bakoya koluka yo parce que tu es qui un influenceur tiktok na monde oyo ndenge makambo ezokende azopese nanu malonga te les gens ne savent pas bainfluenceur bapesaka eza ya facebook instagram bapesaka makasi youtube twitter
Ce sont des influenceurs qui pèsent. TikTok eza reconnu te wana biloko bachinois bachiwawa eza biloko mwa boye epese no malonga te me bamona bino oza na mwa 50 000 abonnés to mwa 30 000 abonnés soki bafollowers to combien yo wana oye non je suis un influenceur baye bapesi nga babi tokende kuna pour une natunaka mwana nga bi tu as combien d'abonnés na page Facebook na bino tout bato ya kosala na TikTok baza yango foketelanga bapage Facebook bozala combien d'abonnés wana bapage même pas na bafacebook botaka bafoto esali 3 jours okuta 50 j'aime pour dire que boza na bainfluenceur te un influenceur si tu pèses sur TikTok il faut peser sur YouTube il faut peser sur Facebook il faut peser même Instagram tu dois peser et puis un influenceur quand on vient te prendre ici Sarah Tola il y a des documents qui se font le bas à muta Congo à toyebi mais nini maison moko ya libande outi peut-être en Europe et on doit passer par notre état congolais on doit faire de papier baye kenakei et nazo comme la première des choses on doit me faire passer par mon ambassade ya RDC Congo za na Dubaï na marqué présence nanga nani yango sa kenda Dubaï kenda na agence na bango nani na ambassade ya biso ya Dubaï kende ko bakeno ngane na bona congolais na komi. Pourquoi est-ce que les gens n'habitent hein souci ka ba $100 en gros après tu as fin fati beton te souci combien ba 10 000 mais banda no convier $100 mutaza ngo te bo ba sera ba recruter bango ba kolo ba salon na ba ninga ba recruter bango na combien ka peri ka pamba na maquillage batindi ka taxi mo bo zo te $10 to futa OK avanya meliso masangalie sio biloko ye moko futi avant que la personne $10 ça ba méga pour ça la personne bloque à TikTok la personne a péri sérieusement yango moni réseau wana ebendaki bana wana ya TikTok wana mbale na tantina na mukolo wana ama bele misisa boya na poto soki ya be ebendi bango memi bango ti yango moni na mbongo wana bazwaki na Dubai azongi poto mamota kiti awo naki conférence ya mamola conférence ya nini ayekolokota bamibali nyonso aka bwana bango banye wana bautaki koliesa soki bakotaki nde banzete so bazwaki nde basuper mamibali bazobwakele na monoko po kuna bango basama manko eza te ke no basaudien wana baza bato bakisi eza occultisme te baza bamilliardaire na bamillionnaire eza folie de grandeur c'est-à-dire baza besoin koteste banouvelles expériences na banzoto ya bato eza kaka na basi boyokaki baoliesa bao banye eza bato mosusu bazana bazoboma bango mpe bazi bakasi bango mike mike batia basani bazolia bino ils ont besoin d'essayer tout ça ils ont besoin d'essayer tout ça et basigner ce contrat bayebi ce que non dans ce contrat tu n'as pas le droit de révéler tout ce qui se passe baza puissant sara okoki ebatama na se tapi okomi ple okwa fourmi bamono boniato omonaki fiancée française au Milan azolela abi, il y a des choses que je veux révéler mais je peux pas parler je peux pas dire j'ai trop peur pour ma vie il y a nie na Dubaï ayina Dubaï libela akena na Dubaï pour vendre libela makambo ya mona kaza fiancée elle a des millions d'abonnés mais makambo ya moni azwi ba parfait azwi mbongo azwi nyonso ba sala ndeni ero komi bato ya réseau na bandi otambwisa ba place ba milliardaire bayaka bon ça venait t'envoyer biso hein on te laisse le temps on va faire des photos bateli yo mbongo na compte bandi ko booster chaîne na yo page na yo Facebook ba abonné ba mati sous makasi po milliardaire aza besoin bese eza influenceuse ayebani bango fantasme na bango za basi oyo bayebani baza na kombo c'est-à-dire que na otala ko na TV na lula ko na zio a okolia na nie o comprendre bokomi bazwi temps na bango ya kotambwisa bino et puis ce que j'avais dit c'est ça c'est que le petit garçon m'avait dit au téléphone babi bakotambwisa biso tokozwa mwa 1 mois moko boye okovanda baese bango bakokende na mois de comment on appelle ça eza besa mpe na chanteuse na mwa moko ya mwasi chanteuse moko boye abokela rebo bajeton na ye pa alingaa te soki ngaa te me benga bakende
soki ngai te memenga bakende na chanteuse moko bokela ribo bande na mwana moko bamwasi asalaka bateyate ala mwa mino etengama boyo aka mpe mingi na tiktok asalaka teyatre tosala banzonzi to mwana mwa mwasi amwa moke bata teyatre bayebi mnaloba otanga kombo te popa ne pas créer de ocomprendre bayebisi nga tokende tosala une année na Dubaï eza na boring moko boye ya liboma. Si tu n'as rien à faire, qu'est-ce que tu vas faire à Dubaï? Tu ne travailles pas. Donc eza so bokomi batambwisi bino pendant un mois baliesi bino bien bilamba bien na bato wana réseau bayebi place ti bomema bino oyo bamilliardaire batia bino kaso ateyoka bakopesa mpe rendez-vous bolingani mpe yokesaka kende oyo nde jo na nga na ozala na ye tusa nde ezalaka mais sara tola tuna siko place mambebe banani milliardaire atie leur $100,000 na compte na nini na yo na babenga nini na disposition na yo batindi chauffeur ata mosu na motuka de luxe niveau ya liboma ya mabe oyo ezalaki baninga wana ya kishasa so bamoni babeli mitu na niveau moko bakokrake bakotia ona poison ok basombeli biloko te ozongi mpe pale ovandi ozongi mpe na chambre te ni mposo eza ovandi non patron bino ozongi na 22 aloko 100,000 ebimai na ntongo asombi babiloko nyonso tu donc nde na boye nayebi keso na bene tina longwaka awa nalongwaka mboko 3 mois nakoketa ba 500,000 balles awa mais okoma kuna babimisa yo contrat ya papier baoye biso mambo osala oti bayosoka signe ke mambo nyonso tosali ya euro ekobima te yebisa biso na kati ya contrat otala bamonta mbongo nyonso eza wana bakosala makambo selon monta mbongo oyo okoponi selon monta ya mbongo oyo sara tola yo okoponi so oponi $100,000 bongama mpona makambo ya $100,000 so oponi $200,000 bongama mpona makambo ya $200,000 ya nie eza niveau par niveau ya nie ezali boye nde batie na monoko moi nde ando abimisango ekoti na monoko abimisa wana eza na 50,000 balles nie na masuba babakiseli yo bonisa 10,000 balles soki sikoyo marché mpena nye na monoko meli wana wana 100,000 na yo et puis tu es là-bas pour une année yo oza na disposition na bango soki mpe kaka na niveau ya 100,000 wana jour wana baye 3 4 5 kosumba kutu te bamisusu bazokotisa yo na matoi na zolo donc bakosala yo bakokoetufe moto akozwa peni na ye akoetufe ti operdre connaissance bosala na sorte kaka babomo te mais bakosala mpena ya torture ya somme oyo na niveau ki bomoto okoka te okrake mais eza mpe na basalope bazali sadi ke bango makambo wana nyonso ozosala na etali ete bafi mosusu bakoma kutu ye moko amoni ka azongi mboka ya bango amoni baversion ekomoleka mbongo komodimine akomobenga batarizon ya ndeni nga mpona ya so ekoma baniveau bamisu bakoma bacro nango amesana déjà amesana ekoma cope na ye lobi makoso apupoli bango c'est très content j'étais très content abina RTC mingi eza batiktokezi bati eyanga na lobi awa eya na lobaki ana teme na mo mosusu pa utokende bakende bakeso twa na tiki bango kuna merci nayebisaki yo fi wana oyo natanga ekombo wana oyo basete bapublicité wana maministre ye nde recruteur o biso toyebaki yango te ye kutu moto ayebisaki biso tokende bososokanga biso bokomi nio bokoma baesclave sexuel wana place bokima te bokima babamilliarde bapuissant bokima bango mpo bokende boza na disposition na bango soki esi osigne mokande so komi kuna loba boya kosigne baforce te boti kokima ce sont des minima bokango te mais soki esi osigne eza kosigne na bango okende pai te tu es censé et obligé de remplir toutes les obligations
toutes les conditions qui sont Il y a là. 10 000 $, nde yango wana baokende baozonga. 10 000 $ ezanga lo mwa mokie. Bakozwa ata 5 personnes moko akoti na nice, moko akoti boso mosusu ozolia munoko aya baosisa opesi. Parce que bana mpe baokende mingi ndeti bao baosokende na bana bango batie la vie là. Basala bapartout bayebeyo kasi oke banga wana. Yaza besoin ayaka bokumisa ye. Omona kalataki azalaki bien. Yo zaka soba ye omona bamituka esomba. Ma ministre so mutuka. Ye recruteur asombi asombi. Eloko eboma biso. Complexe d'inférieur. Saranga lo bango na émission na moi je n'envie pas les gens. Si j'enviais les gens Sarah mais ngai na kota bandako banganga. Ngai bakenda ti bandako banganga bakena kombo na ngabo bakoma be basala makamanga na bakanga y aura un temps Dieu va dire Magali. Moment na yo délivrer place na commitment. Soki kana na mabe na sala sava, so na mabe te. Bo sala no so bo sala. Y aura un temps au non. Bafia TikTok botika kobengaka bana ya bato boyebisaka bango non kope eza boye kope eza baotinda na ba email eza réseau bato bosala kope wana na Dubai ba bien organisé kala na Dubai ezalaki baservi biso tokendaki soko oke Dubai oke na rue moko bolingo okuti bandumba bakenya batelemi bandumba bakamerunais bazanga bo batelemi pourquoi monyeso koma oluka kota na réseau bamemea bamilliardaire aza kongo azonga na mboka na ba mbali bakomoteka bazala soutien edim na bazala soutien bango nyonso akomprena cop ondimi na basala makambo buzoba babengaka bango bamazo c'est-à-dire elle accepte tout tu es prêt à tout faire pour de l'argent ok nous on a l'argent à te donner yo ndimaka makambo biso temi kosa soso bazwi batielo bazalaka na vila bakoma bango surtout batiktoke ake kuna yasoki likambo bapoti poto ebomi kopa Dubai na oyebiso bafi bakoma obango okedi te babanga ndeni Dubai neti babiso kesuka vino pera neti ngana te bafi sikoyo ya baide te yo mutu baide fo ba neti ngana obanga te ngana okende neti na minute oyo so nasali programme oyo sikoyo nakine bilo na nga so ekomi na teki namoniki nazwi mbongo ebele na mabongo nakende Dubai nasukaka na nga na charge kuna nasukaka kuna nasukaka na charge nasukaka na Abu Dhabi kuna nakenda kolukaka biloko ya mare nasukaka na Beira donc nakenda na hotel ya olela ya $100 te nafuta hotel oyo eza na bamoyen na nga kena kofuta yango ti baséjour na mama nga nakenda na nga Dubai nafutela hotel ya $30 mpe lix kitoko par voilà ofuta kitoko par jour on te sert un petit déjeuner na po kosombi mwa plan na wa biloko no dame nga kutu naluka masanga na zwa te nakenda ti bakenda memanga ti na kati ya baimmeuble ya banigéria mpona kesomba whisky ya na kota immeuble momoko okana bafilme bagenge yo moteka immeuble ozo banzokata na mike mike ya nanga kolanda basancer yango mpe ya mike mike bo mwa sancer mo boye baoteka babesi batekaka bakabe mosusu clandestine na kati ya basancer fo matio na kati babomba donc c'est un peu ça ok non na babidget na moke oza besoin kelongola kaka ofuta nionga miso c'est pas un problème vas-y mais soko okoma oluka okende mpona baide mosusu ayaya oke kolia banye biso mpe tosala tozela bino kaka ekosi azolela wani bandeko ne moko baoboma ye yakendaki anniversaire na ye babengisaki ye aza nani yango vaki ebengisaki anniversaire Edoxy Yao, sérieusement ma soeur, arrête de nous mentir, on est tous africains, on sait ce qui se passe. Tu es né d'une famille très modeste, très modeste. Déjà de 1, pour se payer le luxe que tu as aujourd'hui, c'est pas parce que tu fais. Déjà Edoxy n'avait pas même de fait. Pour dire que c'est une fille qui a commencé à vendre son corps, pas aujourd'hui. Depuis elle vendait son corps. Elle sait comment revendre son corps pour obtenir ce qu'elle veut dans la vie. Elle est aujourd'hui là où elle est parce qu'elle a su vendre ses atouts en fait pour de l'argent. Alors aujourd'hui, accepte ça. C'est comme en fait, c'est une révélation certes, mais c'est quand même ce que tu as fait, ma soeur. Mais tu as quitté mon baron, on s'en est bien sur ça qui. Et c'est bon. Ça va me placer, bah qui a héros. Et puis
Master t'a bouffé le caca, un milliardaire. Le milliardaire, là, ils n'ont même pas le temps pour le truc. Mais si les réseaux sociaux, les milliardaires, ils attendent en haut, ils ont patron, Facebook, si les patron, a 900 000, comme 1 million. Comme 1 million, a besoin de 2 millions, 3 millions. Aussi, un téléphone. Tu vas coûter dans le restaurant par hasard. Mais un milliardaire qui te regarde juste comme ça dans la télévision et puis il t'invite, après ça, t'as la sac là. Alors, c'est un hôtel à 6 étoiles. 6 étoiles. T'as bouffé du caca, ma soeur. Elle a bouffé du caca. Elle a bouffé du caca. Ma bouche là, même si je suis bordel, mais avec les caca, je ne peux pas. Si tu es bordel avec le caca, tu vois comment? Maman. Elle veut dire qu'elle a plus des abonnés, plus que la fille qui s'est jetée sur le quoi. Nani, immeuble. Elle n'a pas plus d'abonnés que cette fille-là. Elle avait combien? 25 000 abonnés. Non, t'es. Elle a combien de millions? Elle a M millions. Mais la fille, comment elle s'appelle? On va la chercher ici sur YouTube. Mouna Kizi. On va la chercher, ça va comparer un peu. Pour tout ça, la débat bien. Masara, faut vérifier. Pour tout ça, débat bien. Ok. Mona Kizi. Mona. Kizi. Ok. On va chercher Mona Kizi. Je cherche. Mona Kizi. Connexion. De connexion. Donc voilà. Je disais que Edoxy, t'as bouffé du caca, c'est pas un problème. C'est pas un problème. On s'en pour la famille. On s'en pour la famille. Bango sur le comme il y a un langage. Puis moi, on attaque le Facebook. T'es la TikTok. T'es la lien. Il y a pour la famille. C'est pas un problème. Ah, bah ça, d'accord. Souvent, biso ne basara to la biso ba bino to kolia na biso niete. Malamu na oza majabu give na wana ba futo mo 10 000 na wana olie sabana na yo. Facebook no epesa dollar na yo, YouTube no ekoki nango. Biso ka ba mike na biso vandi botata patino mo 200 mo 300 eleki nango. Ngana bino rendez-vous. Bato basomba ba mituka ana Kinshasa. Basali nga cadeau na mobile. Ebimaka nini? Tout ce qui brille n'est pas de moi. Nga mobile asambeli nga mutuka bapesi nga cadeau na anniversaire mon mari assure sûr. Esuka. Nini ebimaka après makambo wana? Derrière un cadeau se cache toujours un message. Derrière chaque chose. Et là, bon balance. Ça sera tout bouc. Nga na monaka na internet. Le bana mona moto tala humilité à moi ça rappelle bien. Il y a certaines personnes dans le bango. Il y a certaines personnes dans internet qui monaka là. Nga monaka fille mo boto ça né à Congo Mikili. Cette fille là, un niveau buzz à Zarat. Un niveau de classe à Zarat. Mais Sarah là, somme moto katambola na YouTube te sombela nga ya Congo Mikili. À l'époque encore. Pas mituka te. Idée écouter que dans son mamutuka. Otaka banite ya son mamutuka na sande. Mais Sarah là, cette fille là, nga dala ina kata ba classe ba nini, elle avait une belle Alexo bonne, Alexo ana bonne, ana nono, ana sentiment. Ka YouTube mtememi la yango. Azo mobali ya bien kana YouTube. Sarah là. C'est ça. Azanga munokolo ba. Azanga nango. So pos like me so yebise que c'est Céline, tu vas ensemble là. Attends magasin. So va voir que tu va mettre un reportage. À mon coup de bois. C'est magasin. C'est mon fait France. Au fond de fait tant de semaines. Et peut-être qu'il va promettre on peut son lobby car le même jour. So yebise bo vandi 2 heures de télé qui. Moi et moi bien magasin. C'est fini. OK bo ça mo bima pena. Niveau militaire fiana le na yo ki poso bete biso no.
On va venir parler de la carrière. Ah, ben, moi, c'est comment tu viens pas au club, ça, là, j'ai pas de transport, ça me plaît. Ah, ça va, attends, je vais te chercher. Avant dans ma fille, alors dans la petite vie, autre chose, moi, comment tu vas m'embouter. Maman, excuse-moi, hein. Nata, quand tu vas m'embouter, n'a pas gagné na kangami. Bon, à mon nom, qui se passe. Bon, attends, moi, c'est mon embouteillage, je vais dans une moto. Bon, je te rejoins la tomate. Tout ce qui brûle n'est pas bien. Comme qui t'appelle les canons. Ya cause après, c'était pour moni muninga ina $20,000 ou teki Dubaï. Lokwa komo otaka bele to ni mutu nga pena ke lukana taka bele to na mutu oyebi place azozo yango te. Oyebi place azozo yango te. Bano ba uta ba mikonga ba nini bano bazo sokola sokola bango na ba mama bango atimi bango na centre ville bokende kuna nyonso osale ko simba. Pozo convier bango na ba TikTok na ba Facebook ba mama bango bazoteka ba makala. Mama teki makala mwana sisi classe te. Atangi tazu musana bureau te. Mama dia roti na mwana auta ba boke zanda boke futela. Bana ba oyana sarato ba dia bien préparé si ba soko soko bango. Mama yo moni ya yo wana bokomi convier bien so bokomi ka to ke peka Dubaï. Dubaï yango eza na ni Dubaï eza na eloko te sarato la. Dubaï ya rien nga kenda Dubaï na kana visa nga ya 2 semaines. Mais na ça une semaine parce na futa ko ba pénalité. Na koka tenga bifana zonga nga na mona ngelo ko sala te. Foza kana mbongo. Maquillage à moins cher na Dubaï ezarate, maquillage tout na Dubaï ezara cher. Ozwango wapi? Kabelo na Chine ba oteka moins cher na Dubaï kabelo mo tui ya lokwa likamusu. Nga kena na projet na somba ba kabelo na osala maison kabelo. Olaba. Ya na sombi ndeni ya. Okuta boule mo ba to boule mo kabelo kuna $300 bien na 17 ka 300 kuna 300. C'est qu'il y en a 500, c'est qu'il y en a zonga ka kisa. Nazonga na somba na ngelo te somba ka bakabio na ilaka bato ola te sibi envie yango ekoti bino makasi boye bafi envie oyo envie ekoti bino ewuti wapi c'est quoi ce démon oyo atelemeli bino makasi bokoka te koréfléchir lisu te sara aujourd'hui le fille comme nous bakomi na difficulté koréfléchir devant mbongo nga na okali soba mama ka babeta ba biso yaka tambala na mbongo sesi na linga mbali na mutema na okabwana ete biso so to komi bosa mbongo on dirait mutu na biso est bloqué 4 bate émission ba nini ma nouvelle à mutu wana mona est bloqué pack et bouger souté on n'a plus peur de rien non la personne qui a créé le réseau social internet c'est vraiment azapena Tamo Lucifer, de Yemo Lucifer. De Yemo ko penaliste, ça toi je te jure devant mon Dieu. Ah penaliste Lucifer, Yemo. Parce que sur notre niveau monde de baby canal comme réseaux sociaux, on dit matin. Il y a des choses qui se font aujourd'hui, c'est grave. Très grave. Mais que non, il y a même des gens qui me bouffent des gens dans le bas. Un milliardaire a besoin de comme si on montait à Koukouni. Biso ba nyama bazoba ba bon na ba guerre bozolia ba na sentiment za mutu mbongo ne mutu olia mutu ebeza te ba bomi yo ba ye na te ba ye na pena vivant amoni ya bike mutu ba ke bomi mo ndeto mona bilonga bantaba otata ba otaba wa bomi ebo so to ngoto lia ye de bon saba mais aba ye ba ye biso ka $30,000 ok ebite so yo ozonga pete yo ba te na catégorie ba to ba ozonga il y avait une vidéo ezaki na Dubaï batiki basi mabele polele bavandisi bango na se bakanga bango basinga bafilme bango ok moko na bango na kati abomba telefone na ye ye nde moto afilmaki awute koya sika ere ye abombi telefone ne très bien toyebi te soki abakaki yango wapi soki asaki yango mpona toyebi ere akomi place na ye réseau ezalaki azwa balance yango na internet do esika nde mamba produit prota na ebanda ere tomona video ya bafio bakangi bango wana déjà makambo nga na tara vidéo moko je pense ezaka na ninga ya pati to batindi yango vraiment mondial je pense aba 2019 eleka y avait une fille aza na bapays oyo nini bapays yango bapays mo boye bakoteka bakati kuna akenda mpe ka mosala bayebisi barecrute bango no mosala bate annonce bakende boye akoma objet sexuel jour bapesa occasion ya téléphone na sa video abiboya kosunga nga gouvernement congolais na kokufa awa nakoma objet sexuel ta ndenge naza soki ka bangi babima na nga bake basokolinga
balasinga mwa elamba bien ale basenga mwa parfum bake badepose nga likolo ya mbetu moto wana koya kosala nga nyonso oyo ya lingi bokofungola misu ti wapi ape bobela bafuza mboka bobela faci beto ozoba na bango bakobela faci beto ozoba na bango mais c'est grave. Pourquoi ne pas accepter d'abord la pauvreté de tes parents? Comment tu peux accepter la pauvreté de tes parents? Dis à Dieu, na otanga na osisa na zomo. Biso kuna YouTube nena vandi boso na zomo ko je na ndimaka ngo bita mbongo kop na nga. Na saki ndumba te. Nga somo to sinenga mbongo na saki ndumba te na senga ki yango te. Na ko sengo pe na kango na makasi te. Sinenga ngo tindeli nga. Maintenant ya koteka nzoto na nga juste pour de l'argent. Na koteka wana basaka na kolia banye kosaba ba pratique tout basaba wana eza koteka molimo saka tola oteki pene esprit na yo elongo comme molimo azoba obosani kibomboto. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup Magali Kongolo, vraiment bien parlé. Donc comme vraiment na suka émission na biso mais c'est une question était là à ma pasta. Il parle pour kandisi pasta peut-être. Ah, Denise. Denise bakangisi ye non te mais plainte mbeka ndeza. Il est recherché. Il est recherché. Bafundi. Na betoli solo moko Denise ça fait l'émission. Denise. Denise, j'en bien. Je passe un message. Denise, le président de la République démocratique du Congo, Faci Beton, comme on l'appelle, le président Félix Tshisekedi Tshilombo, mon bal et maman, Denis Nyakero Tshilombo, n'est pas notre ami. Certes, tous la liberté d'expression, tous la République démocratique du Congo, Sarato là, mais à sa camarade Yamutute, j'ai vu dans l'émission de Michael Okamba, un Denis Lesse qui parle du président de la République comme si c'était son ami. Vraiment. Un pasteur de merde. Il a fait que de la merde depuis le ministère, depuis tu n'as fait que de la merde. Aujourd'hui, jusque-là, tu continues. Yarokabola, la merde. Mais c'est toi qui as le culot et l'impolitesse. Yo, babi, yo, Mike, yo. Yo, le quoi, comment on va na Félix Tshisekedi. Yo, binga, basserina, na biche, Félix Tshisekedi. T'as la bengi fait. Allo, bah, hey. Na, émission, les gens, la chaîne, Mike, le cambasso, non, comme ça. Et déjà, les gens de ce non téléchargeant, on a 4 cas partis. On a 4 cas partis. Na bengi no Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi, yo binga soki na zanani. Mike, yo yebi bato ba côté ba président de la République. Mandat pe silaka. Et maintenant, sur la locution à Aner, tu dis que c'est Mike Lamba qui t'a porté plainte. Ba propos tenus que tu as tenu contre le président de la République, aux autres sakana président, au 22 ans, le président de la République, comme si c'était ton ami à toi. Babengake le garant de la nation. Le premier citoyen de la République démocratique du Congo. Sa femme est la première dame. Attention, Denise. Finalement, Kalamba yo bomesana zo banabino parce que vous voulez insulter comme vous voulez. On peut comprendre. Insulte Madjabou. Madjabou vous doutez pas Madjabou kuna mbongo za ba ko salo pe musalo. Faut comprendre. Faut finir bateau bomesana. Mais tu vas pas aller jusqu'à aller pointer président de la République du doigt. Mais vraiment sakana bateau hein. Même au cas où boketu ayembolo bango na poto na Kishasa koya. Abenga bate Kishasa ba okate ka bela VC kuna poto. Na kata sala audience kanga maka bela VC uno. Oh. Ai ba ke so ya bena ya fête na. Mboko ba graba ba tête minene ekweya. Veka l'ami du chef de l'État kweyaka. Akota makala vandi. Daniel Masaro Gombe na Gombe. Ndoya Saratola akota makala uti ko bimaso ka mingi ta so 3 jours ou 4 jours. Ndé na oyoka, je sais pas encore. Maintenant toi Denis le soir pasteur té. Walo mutakala mo boya l'État. Oza escroc. Oh bah non. Mike Kalamba a porté est-ce que Mike Kane m'a porté au plainte ta vie? Moi so zaki na ku mama tina okomisi mo sa bato hypocrite matina. Non yo que moi mon ko te posera youtubeuse. Non que moi maman mukie.
yo na boya koregle mpena nde nalingana regle wapena moto ya média yango oyoki omo bamama boya moso nanga na touche mais ozalaki hypocrite mama tina très hypocrite siko mwasi oyo escroka bambongo Denis Lesi église na ye po église oyo Denis Sater ezali ete ezala mama tina yo kasi yako porte plainte foka maika na mbai muta porte plainte Denis Lesi omoi loko oyo bazali na paster na miki momo oyo okotelaka yebisa bongiso nde baavoka po eloko ngai amoni ekosauve yo makasi eyaka kosamba po oyo bakofixe lo dossier na tribunal obanda okende kosamba osambi na baavoka ya président de la république osilisi ozwi ya Mike Kalamba osilisi ozwi ya mama tina oyo escroke okobala deuxième fois mosundoli ye wana beli avesenga kufa tu as de sérieux problèmes Denis Lesi après service mpe yani ya droit ya bana ye po service ya bana eya utakani otamwa na réseau sociaux monango bakangela yango baokanga yo alors arrêtez avec le nom de Mike Kalamba dans votre sale bouche dans ta sale bouche de merde là Denis Lesi enlève le nom de Mike Kalamba tanga komba pasteur na bino mutakala likango Eliane otanga na bakombo Yesu otanga na kuna laisse le nom de Denis de Mike Kalamba tranquille il n'a rien à voir avec toi. Tu as insulté, tu as pointé du doigt au président de la République. Va répondre à tes actes. Bino bataminoko na comprendre apete bana ba relation ba yebani. Mais comme il comme mukamate mwana bendana. Ba yebana sungi ya bakenda ati. Mais c'est grave hein. Denis Lesi batama makasi kota ta moni pas miki momo. Kenda kuna jebe ba bombo na chambre moko bimaka te. Po banda kotele. Maintenant, pourquoi tu as fait ça, tu as l'autre. Tu as vu que Denis, ça va faire une émission, il faut faire $10. Donc, au quoi niveau moro boye, na vie, depuis nga bota, mana moi, on passer à quoi niveau yo kweli. Attends, passer Denis, baba Denis Ngonde, Nyonso. Na tout le monde va t'avoir ça, na tout le monde coucou, na ouane église. So, ba va boucler, on va te service à l'état, on va te faire point, et boucani. Mais c'est toi qui cherches des problèmes. Nanda kuno be pas veto ndi ata mbongo ko changer roulement mutu koza na ngote. Mais c'est toi qui cherches des problèmes. Na manike kuta senga $20 $30 pour une émission yo $10. Mawa Denis Lesi. Mawa. Akoma wele ba $500. Denis Lesi ya nzondo. Kwa otondisa stade. Kwa osimba $50,000. Baka be $50,000 na journée moko. Bino ba pasteur wa lokuta oyo. Na ba héritier na no ba tata ba otikela ba mapango. Po mko Mike akufa otikela Shadai lupango. Ko na miso Mike amba aza kwa bouger tema ma miso na moko mta te misara ya zati. Za balinga ebongo. E bino bo wanda ko kende. Kokuta na président sortant. Président sortant bo wanda ko kende kokuta na ye Mike Kalamba asiko sa jalousie ta bande po kende te. Na bampiaka na ye à l'époque babando finga ya ndo supporter. Mais bino motema mabo bino bobo. Kale mission esila te. Na okikanda. Mama na bangi yo fio. Na okikanda sarate. Na bangi yo. Ta Denis Lesi elonge zika o. Luka longa nzambe. Yo na pasteur na bino ni ko bala ta ko on a sali passer alors que non muto akangisi bato ba luxe ba service année a muto lukisa yo service année quand tu touches au président de la République c'est le service en question de muto yo lukayo et aussi mais en bas gouvernement c'est l'année qui va venir te chercher messieurs vous devez se tromper dans makambo pour expliquer votre makambo vous savez bien hein okay man bonga zata kuna so kende awe oza malamu tena nini akapela na suka bonga na mabanga obangiza Vivi love je te salue on a raison
Vivi Love n'a fait son mot, Vivi Love de moi, avec partenaire. Pas ce que tu veux dire, ma caméra. Ouais, écoute, banga. Moi, tu as passé à ma calambaye. Tu es pasteur. Tu as baba, tu es tata pour nous de là. Tu es dit, maman, n'est pas tout le monde avec nous. C'est mon papa. Tambo, tu es avec le papa. Tambo, tu n'es pas comme un bon. Il y a eu. Si tu as bon, tu peux s'en emboîter, tu peux s'en aller. C'est toujours un problème, tu es. Mais est-ce que je suis na lobby, est-ce qu'il veut que ça soit une mission à confirmer? Non, pas confirmer. Parce qu'on a confirmé les camini, va s'en comme attaché de presse numéro 1. Attaché de presse bazar. Eh. Bon, bah, dédicace, la petite beauté à votre soutien, Magali Congolais, encore merci à Sankizito, qui a vu le père avec le fils. Merci beaucoup, mon vieux, pour tout ce que tu veux de Magali Babio. Merci beaucoup à qui, Mega Star. Mega, Bazouat, Mayate, Marata et à qui, Mega Star. Salut à toi, merci beaucoup à toi, Saratola. Merci beaucoup à David. Comment on peut dire quoi? Merci, assistance de on va dire on va contrôler. Il est un YouTube. Donc, je dis un grand merci comme ça à Baptiste Baminanga. Sarah, non, 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 il y a ça pour lui. Délile. Na eli boso na yo. Kosopa nenganze momi. Kosopa ne motema. Wa omona longa pasteur olobelo hein. Ko ya parole d'Amour. Ngapa na ebisaka nzambe. Na loba nyonso saleli. Saka toza biloko te. Tokoma pe biloko. Magali yemba te. Oyo salela nga eleki minene. Papa nga moto bazalaki obenganga Salomo. Opikola ngai na salon okotisa nga na chambre. Osuki wana te olandi nga tina. Olongoli nga letoko omatisi nga na mbeto. Osuki wana te olandi nga tina pongi. Ba cauchemar, ba attaque. Ya bututu ya gagné. Bandoto nanga ekoma nde balema. Ozwanga mosika na ngolu na yo. Olatisanga chemise kaka na ngolu. Olongelanga bitumba kaka na ngolu. Atalola na kokotala ngolu. Molingo na yo Yesu na ngai. Etindi nga na yemba lo yembo. Nabuka matele ya bibebo na ngai. Nafungoli robine ya masanjoli. Mama monsieur Sili kwa bien. Ebongo na okoma mona lettre wana chambre. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Kabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Kabinda Center. Veuillez nous contacter au plus 243 82 09 34 440. Mail contact@muntutech.com. Site web c'est www.muntutechnology.com. Muntu the Technology of Africa.